Voilà, bandeko na ngai, après tout ce qui s'était passé, après tout ce même maintenant là qui est en train de se passer, concernant l'artiste Inosa Balou, mais autrement dit Inosbi, il reste concentré et surtout focalisé dans l'objectif tout comme projet naé de l'année. Si je peux dire de la façon. Binomo boyebi ba réalité qui je ne sais pas où on aurait pu expliquer. Vous savez, j'espère très bien je m'excuse. Les avis mo boye soki makambo bandika bo internet ezawala. Donc yo ata soki ozalaki sur place te yebaka ke oyeba likambo wana. Il faut voir, il faut voir mon spectacle. Binomo boyebi le roi de la forêt a l'artiste spectacle vraiment. Otali bomoni boekande balobaka ke grand joueur azanga Fred Mandé pe à son âme encore une fois ya kusakana te binomo boyebi ke likambo wana bato ebele basalaki banza banalise ezana mutu ya l'artiste ya réaction balobaki l'artiste mutu aliye aweka son nom mosusu bazoloba ya binomo boyebi ka ndenge aliaki mangera carrière ici esili kala mais il ne cesse de nous impressionner donc en tout cas bana wenge tosi ya boya bokota penza artiste ezate lobi ye moko ikwe de la forêt azalaki na live. Vous savez bandeko na ngai na répétition en direct de l'Angola à Luanda bandeko na ngai faut bomona live wana ndenge yindaki ezalaki ka répétition moke oyo bana mai bana ya wenge miziki bayaki kopesa l'artiste force. Il fallait bomona ba commentaire na internet nga mono mituna wera azonga kanga miziki ou bien eza ndeni Papa Noël Ingota le roi de la forêt. Il ne cesse de nous impressionner. Pesa la génération nae c'est le seul artiste malgré succès s'il est déjà Azad déjà Toloba déjà arrêté parce qu'il chante plus de la musique. On sait qu'artiste Moboé aïe kobenga aïe non moins collaboration quand on est au moins qui collaboration aïe petit frère naïe c'est qui Gezmawete Ezo Salema Santema et qui encore Ezo continuer kaka Yamisato na bossa nyango ba ki ka kobenga notre nika présence parce que ça la présence mususu lokola légende de la musique na mboka biso lokola bawera son ata soki ayembi te présence kaka ya pamba ekopula ekosala ekopesa makambo naloba na ndenge ya biso voilà bandeko na nga donc lobi idwe de la forêt moko yangi ya mazalaki plein live na répétition à Luanda. Cela veut dire quelque chose est en train de se préparer. Comment est-ce que tu as accusé l'artiste? Moi, ce qui m'impressionne, c'est voir l'artiste se retirer pesant la guerre. Mais succès brillé kaka live kaka il faut bon mon année bateau bazo les voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. La musique concentrée kaka. Moi je trouvais que comme je l'ai toujours dit, bienvenue Balandina Biso Akala. Bienvenue Balandi na biso ya chaîne na biso parce que na ndenge bato babando réagir donc bazoluka kaka que on veut que yanga mabanda kaka si c'est tout bino mo bomona ki le 4 juillet ndenge yinda c'est comme on dirait aza jeune moko boye aza na énergie moko boye Inès NM mais aza muto abandi musique kala crierai toujours de vous se retirer na musique kala donc azala kawana ke massivement voilà Nazawana en tant qu'Igwe de la forêt. Mais à ça, les gestes kaka mukebo, il faut mona. Bande onanga, moi je vous ai toujours dit. Vous savez, Namboka na biso oyo. Artiste lokola ba par exemple Yangama oyo. Alors Kofi Olomide, JB commenter, cela nous fera énormément Félix Wazé quoi. Voilà, bandeko na ngai comme je l'ai toujours dit, numéro et tout tia kana fiche ezalaka numéro oyo. Baza ebele mais mo ba ko business na yo ezalaka. Na lo ba génération ya kana. Ya lelo to za na ngona ngoti. De ba deuxième génération, to lo ba première génération ba papa la biso ba mabele. Alors tu ne deuxième génération ba Yangama
donc na bango nyonso ndenge balandani comme Koffi Olomide Fantasy Papa Chéri Jules Piana kaka ndenge bazali bazaiko kaka ndenge bazali balandani n'hésite pas de nous contacter surtout soki baye moi babeti moi quelque chose et puis bomoni eloko wana epesi makambo il faut le féliciter bandeko nanga musique ya lelo eza musique ya lobi te musique oyo bayangama babundi pour que bakoma baimposer bakombo na bango musique ya lelo eza musique moko boye un artiste kaka popopopo babebisi nzembo kaka moko esali makambo. Je vous donne un exemple. Voilà, déjà il faut savoir que l'artiste chanté maman na concert moko Taïla Gaya aza sud-africain na date il y a 31 fi wana mwana wana bandeko na ngai aye kobimisa nzembo kaka moko c'est 31 octobre na pays à Paris précisément na pays à France précisément à Paris baebele bayebi nzembo wana il faut bomona lelo azwi 2 Grammy binomo boyebi eza aza na 2 Grammy award mpona bao bayebi Grammy award te eza lokola ballon d'or ya na âge ya donc yo artiste soki ozwi Grammy award wana donc dans le monde tu es compté na génération na ye soki toloki toloba na ndenge bon na bavie na biso bafali pupa baferegola bao baza na énergie ya lelo mpe bazobeta ti lelo nano babundi mpenza makasi tolongola nano bawera son parce na ntan na bango wana Michael Jackson bazalaki wana donc moya kozwa eloko wana ezali mpenza difficile mais kilelo oyo baferegola le padre Fabregas héritier Watanabe Robinho bien moko aigle baza wana alors c'est que je banominé bango ata te mais moi na wana yo betaka nzembo moko donc cela veut dire que musique ya lelo eza na vitesse moko boye ezokonte baexploit na yo te baexploit na ndenge ezokonte te biloko oyo osalaki kala donc ezokonte oyo osali soki esimbi epesi makambo. Alors soki baartiste lokola bawera son basali baexploit déjà kala mais ti lelo soki ameki kaka moke boye concert kaka moke epesi makambo bacombien oyo balongwe déjà na game kala baanonsaka baconcert te bacombien oyo baza na game ti sikoyo bazobeta baconcert te bazoanile yango bamosusu bazotia baconcert me bazobeta plein te mais bawera sono balongwe game kala baobeta baconcert epesi makambo plein foule. Donc il faut koyeba ke na bato baimposer depuis kala donc baza bato basi bakie na bango me basi batiki trace moko boye na nsima na bango. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Moi personnellement la live wana na donc na bando tanga kaka ba commentaire bino mo boyebi très bien na mboka biso eloki lelo oyo soki ekomi kaka likambo ba live bino omoni ndenge mafinga emataka ekitaka ezolanda na boye mais na tali live na moni ata commentaire moko ya négatif totikela leta afala commentaire yo tesaka ba encouragement igwe ingeta yo nesuka donc c'est comme on dirait siko azaka na game et Zalaka. En tout cas, ça m'avait alors ils ont la bande de belé bazo cinéma bazo le bano l'artiste donne la vérité ça montre que penza Congo na motema nako sabino te bandeko na zo comprendre les vérités en ligne nini o penza biso tout ça vraiment je faisais toujours dit na vie auto vivraka so yo oyebaka ko reconnaître ba effort à mon niveau c'est vraiment grave pour toi batopé banani comment est-ce que je vais le dire ba reconnaître ka ba effort na yo ba effort ba yangama o ba osala azata makasi te donc mukie kaka boye me makambo epese photo pesa bango ba encouragement ba Koffi Olomide ba Quadra Koraman déjà 72 ans d'âge ma beti concert boye bozo mona ce qui est là qui fout le thé boye bibi no moko ba raison pour laquelle concert wana d'ailleurs il allait même annuler ça abundaki pour la concert là il nous avait expliqué la raison pour laquelle c'est pourquoi tout le monde qui concert wana ezala qui demi donc ba pesa ke ba tundambu il était obligé parce que bino mo boye ba réalité ba annuler ba concert na ebele alors oyo a décidé qu'il na non trop c'est trop fond na betango malgré
tout ce qu'on va me donner comme comment on dit, exigence, tout comme biloko il faut na sala, je veux faire ça, mais je qui na beta na concert na raison pour laquelle tout le monde a un concert wana et comment qui na niveau ba katelier no boena boena boy, donc politique et belé kota la qui concert wana, mais malgré tout il a dit, il a fait, donc ba mérité penza ba acclamation na biso. Et surtout mingi biso ba congolais, mingi biso ba ndeko na bango ya makila penza. Ya makila en tout cas ya nyama. Pana mai baleli makasi tozo la concert na Angola. Ya lobby on ezalaki kaka concert ndambu, mais il faut mona na oloba ezalaki full te, mais vu que ezalaki déjà na live, il faut mona ba réaction à bato, donc c'est là ça promet que bato bazoluka penza ya boy. Bazoluka penza ya boy. Tozozela paye moko papa chéri jibe mpiana. Bana poto baleli makasi. Ngana kanisaki nenga yaki alobaki no voilà bato poto bana soki ezalaka seul artiste. Oyo bana poto balela kabeta concert eza ngai. Na bandolo alobaki ka boye nini. Na eko se renseigner penza eza ya solo. Eza ya solo bana poto ebele balela jibe mpiana. Habeta concert donc tozela pe ba génération c'est ya kalawana. Et ça, la moi, bah, retourne. N'enga rozonga na gamme thème. Présence kaka n'enga ba mususu ba ça la présence. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bande onanga to solo li belé mais to pesa ni ata motete. Hein? C'est pas gentil vraiment. To pesa na ata moté. Si c'est toute ta première fois que la chaîne a surtout comme malana yo ya liboso et salami ke au quoi na vidéo na biso, je vous prierai toujours de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakate ko cliquer na ngonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que une SNM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Alors, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Bande ko ngai ebele ba monaka vidéo na plutôt numéro na biso sur vos écrans. Tosiaka ngo pona lokola fantasy te numéro wana ozalaka na business na yo ozalaka na corp na mo bo sala ko lingaka ke le monde entier bayi bango, donc nos portes sont vraiment grandement ouvertes pona bino obengi biso komeli biso pona marketing publicité, on est là bandeko na ngai surtout présent. Donc soyez libre, c'est pas seulement kaka pona iloko wana mais aussi pona ba vie na bino bobengi biso no concernant partage wana bosala ki avi na ngai zalaki boye na boye to solo la na ndenge ya bia bandeko na ngai to tiaka ngo kolokola fantasy te, donc c'est eza pona ba biloko wana nyoso wana na système kwa kitoko. Alors sentez-vous libre bandeko na ngai, vous êtes le bienvenu vraiment chez nous. Na système moko ya kitoko, na système moko ya bien. Voilà. To continuer to évoluer na dossier, to évoluer na situation na biso oyo to bando solo la. Kaka na ndenge ezalaka ka affaire yemoko ingeta igwe le roi de la forêt Papa Noël. Werason ingeta yangiama. Kolo wenge musique. Wenge musique ne tombera jamais. Bandeko na ngai. Ah, pensant na confirmer yango. Héritier nous avait parlé que Wenge musique ne tombera jamais. On a confirmé yango. Pensa coup de chapeau à l'artiste, coup de chapeau encore une fois à l'artiste bandeko nangai. Vous savez na vie o tozo vivre bandeko nangai, ceux qui tozo évoluer boy na ba réaction mo boy ça positif. Et comme ma biso musika penza makasi surtout sur nos artistes. Vous savez, et bela artiste na biso bazalara bien, ba mususu ba o changer et ça comparativement ba réaction na biso ba fan. Et ça ba artiste mususu ba swana kate bazalaka bien malgré ba sola kate mais ba bazala ba penser ma bête concernant son prochain. Mais biso ba fan ya moko ne to koti sa rivalité mo boy na game.
hein bon comprendre bino mo boyebi ba réalité ebele so to bandi ba rivalité za ebele na musique ya biso oyo biso ba fan tozo causer yango lelo oyo et so ça m'a bien parce ça nous coûte cher. Imaginez-vous ndeko oyo so ki Black Shege oyo abanda ki ko finga Fally Ipupa na nsima ya Feregola akotana na Feregola so ki Feregola lo ba ya ko pesa ma quelque chose à pesiter ye wazongi le sous faire Fally Ipupa et Feregola bon moi ndenge atika makele le troublement boy donc eza biso ba fan ceux qui tozo pesa ba hein ba vi moko boy eza positif ata ba artiste na biso ba kozala bien hein ye akomo lo bandenge ke Feregola nde muto atinda kingai aske Feregola penza osala eloko wana hein ceux qui ba réaction na biso au travers nos artistes eza penza positif et bien même nos artistes bango pe ba ko se comporter bien ba ko se concentrer. Bandeko na nga ne croyez pas que ndenge to sala ba vidéo nos artistes bo bango bazalaka concentré na ba studio bango pe bazala ba téléphone au mona bango ba tiala ba story na miroir asimbi pe iPhone asimbi photo. Cela veut dire que malgré tout ce qu'ils ont en train de faire ye bango pe bazwaka temps à côté na internet ye pe à scroller a quoi na vidéo mo boye akoki okwa na ba vidéo mo boye hein bon moni déjà. Et puis si moi kanda et puis si moi boyena boyema zangi na bakanisi wana te na mutu hein donc il faut to e bakabiloko to lobelaka surtout sur nos artistes aussi hein lokola no mona ki live ya Igwe lobby donc ba encouragement mo boy donc ozo mona ki amour ata soki l'artiste azu penza temps ko tanga malembe donc boko mona te l'artiste a kozala vraiment content hein kopé ça peut force à continuer biloko wana hein mais ce qui l'artiste a quoi na ba commentaire mo boye malgré baloba qui l'exception de ne manque jamais mais et commander bilete ben ce qui l'artiste a quoi na ba commentaire mo boye kokoti ça peut na ba rivalité mo boye o azangi na ngo atate na mutu vous voyez un peu alors qu'est-ce que tozo le senga to sengi na biso ba fan to ba rappel biloko koma sur les réseaux et surtout concernant l'artiste Nabiso. Moi, je vous ai toujours dit, tout toi, ça n'a choix naï. Donc, ceux qui osent avoir nos points, un leader dans alors, mêle-toi là-bas, histoire et concerner l'artiste, mon thème na yo eponi. Ba mususu tika bango pamba, tika bango ba vivre ba vie na bango parce que olinga bango to linga musique na bango te. Alors pourquoi ko fanda ko lobela mabe ya bango? Ça n'a pas de sens vraiment. Vous voyez un peu de quoi est-ce que na lingina loba na situation ana. Donc c'est un peu ça bandeko la ngai na système moko ya bien, na système moko ya kitoko kaka ndenge to solo laka, hein? Bozo ngona ndenge ya mabete tozo solo la biso na biso vraiment c'est très important. Bandeko na biso Papa Noël batu baleli ba fan baleli balingi prestation ya mbangu prestation ya vitesse hein na ngola batu vraiment baza impatient parce que répétition choqué soit na ndambo pesa ki bato eza lokolo pesi bato avant ngumo boye otiki bango penza o ba pensa baloba na posa moko boye pas possible hein. Papa Noël, en tout cas, coup de chapeau. Na habité ce nom, le retour, le retour des rois, hein, Yemogo, léopard. Yomo boyebi Papa Noël, n'a griffe à léopard, makasi ata bilamba, alinga bilamba léopard makasi, donc à se représenter, pensa qu'il tire na biso ba congolais, coup de chapeau à l'artiste. Et pour vous aussi les fans, na sepeli pensa makasi live wana ndenge les cas qui en tout cas kitoko penza na système moko ya bien nako sabi noter hein ce qui a ma bezali tout ça là ba partage ce qui a bien pe ba réaction a bien et pas ba fan ezomonana pourquoi pas ko ça là ba partage na biso pourquoi pas ko ça là ba analyse donc tout ça là kaka pona ma bete ata bien pe il faut tout ça là ka ba analyse bon mon parce que ba te belé ba komela ba commentaire no bino bozawana kaka soki ya mabe et mon ani soki ya bien batu ba osala ba fan ba osala ba artiste ba osala bolobaka yango te yango tozolobela yango alors bozo yango penza na ninga mabete non fala bandeko na ngai
comme je vous ai toujours dit, bino pe boza libre, espace commentaire wana, et ça pour na bavi na bino. Le retour du roi oyo, bozo mo lango nini. Hein? Ndenge Papa Noël penza yeko, hein? Aso sala kaka ndenge esengeli esalema. Hein? Bozo mo lango ndeni, bo bino pe peso pe sa bavi na bino. Toyo kabino, c'est très important no, hein, bandeko na ngai. Toyo kabino pe bavi na bino. Na système moko kitoko, na système moko propre, je m'excuse. Cela nous fera énormément plaisir. Beaucoup de ça espace commentaire voilà bandeko na ngai, comme je vous ai toujours dit, et bandaka pe ici là yango to komi penza nasuka ya partage na biso ya lelo. Ce que je peux dire, c'est juste merci encore une fois pour na kolanda biso. Merci encore une fois pour na kozwa temps ya bino et ko liker, ko partager, commenter. Cela vraiment été plaisir et pas na biso ya gaillard. Na ko sabino te bandeko na ngai yango to komi na suka. Alors ce que je peux dire ezakaka, permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout na système moko ya kitoko. Ciao.